Bande kwa bolingo mbote na bino na pokwa lelo esengo mingi kuzala bino longo ya solo tozali deja na pokwa na zana esengo ko kabula na bino lelo likambo etali Jean 10 verset 10 lebiete moyaka kaka pona ko boma ko yiba pe ko panza kasi Yesu masai pona ko pesa biso bomoyi pe bomoyi ya seko. Alors bandeko moyiba yaka ko yiba ndenge nini? Moyibi azali esprit, diable azali esprit. Akota kaka na nzoto ya batu ndenge pe molimo santo azalaka na kati na biso ye pe diable akota na nzoto ya batu pona ko sala nini ko détruire. Okomona bovandi na moninga yako ebisa yo kingani alobaki kutu boye pona yo kingani kutu alobaki basala ki boye kutu alakisa ki boye alobiki alekio na boye bien aimé tango ndeko na sali bongo tango alobeli likambo wana yo na motema na yo ebebi okomi na souci okomi na kanda okomi ko yima eloko na sali akaboli bino a diviser bino mais soki asola azali mosali na nzambe to azali mwana ya nzambe akosala nini soki akike ndeko azotonga yo to azoloba mabe na yo akipa ndeko na ndeko oyo ozosala wana eza malamu te tika tala moninga so asali mabe kende pembe na esola na ye mais tango oza ko nourrir eloko wana bien aimé ozozala kaka motinda mina satana oza ko participer na mosala ya ko yiba ko détruire ko bebisa lokola Bible lobi ke moyini aka ko détruire. Alors bien aimé na poko le penza na ko senga biso to zala ba porte parole ya satana te to zala te ba envoyer spécial na pour ko détruire mais to zala ba dans nzambe pour ko tonga pe ko sala makambo oyo ya malamu vraiment nzambe apambola bino na poko lelo boye ba kotala ko luka nani waza moyibi waza kota ndako na bino pour ko panza libota to pe oyo bino boza ko sala ya malamu nzambe apambola bino to mona ni boyelobi.